Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bon déjeuner dès ce matin, bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Poboto, Bondeko, Nakatia Mabota Nabino, j'espère que vous allez bien, moi aussi, Naïpe, Naza Malamu, Pasika Kanakoyoka, message Oyo, Nakoche Labino, Bomona, banani balokaka Congo tango toyelaka bino vraiment makambo ya bien bomona nga biso bato maboma mais bokoyoka bino moko na misu na bino banani balokaka mboka na biso kaka munoko oyoyo ezo bénir munoko ngoka yangwana pe eza koloka si bomona même robinet ezo bimisa mai ya kitoko même robinet susu ezo bimisa mai ya amer. Voilà bandeko nanga, ne quittez pas, ne zappez pas, vanda oyoka tina suka matondo na bandeko na biso ya kimbangiste boboto bondeko na ba oyo ya église ya catholique ba bonjour ba bonsoir, ça dépend heure à laquelle okolanda ngai yo ndeko na biso ya bima, yo ndeko na biso ya témoin de Jéhovah, yo ndeko na biso ya armée d'Israël. Vraiment babinza binza binyoso boya to solola, l'air est grave ezali air oyo faut to se révolter bandeko nanga na situation nyoso ba se révoltaka même ba oyo bandeko landa Jésus Christ de Nazareth un jour ba se révoltaka batunaka Jésus après likambo otozo landa yo sort na biso eza nini bandeko bomi tuna banda to se likambo oyo ba réveiller ye tozo kende presque 40 ans tozo kende presque 40 ans bandeko nanga eloko nini esali na ba vie na biso eloko nini ememeli biso est-ce que ntoko continuer kolanda yango? Oui, Dieu existe mais to changer ba pasteur bo changer bozala na eloko babengi amour elobi mama Gerta bozongisa Jésus Christ na kati ya mitema na bino bobimisa ye bokoma konyokola ndeko na bino loi o Nzambe alobi aimons-nous les uns et les autres tozo salela yango te bandeko nanga tozo salela yango te bozo lakisa biso bolingo te ba pasteur bozo lakisa biso haine bozo mema biso na pauvreté petit à petit bozo mema biso na pauvreté bandeko na ngai ndeko pasteur place ozali pourquoi lingi ko enrichir na ba bien o nyonso lobi okotika yango pasteur Joshua na kati ya nani ya Nigeria azaki na mbongo ebele atiki yango mamolangi na papolangi batiki yango tala lelo ndenge bana na bango bakomi kokabwana likolo ya mbongo ale kuna zoko bazo bunda bango na leki na yegi msupe bazo kosa bino na vie ya boye bazo mona ke bazala bazo ko bosser déchirer nyoso na eza ba politique na bango na simanda ku bazala bango bandeko bazo seka bino to sala bango boye po to benda bango mbongo to sala bango to loba na bango boye po to sala bango boye bandeko nanga bo sala attention eloko ni tokotika awa biso ba oyo to bala ba pasteur te biso ba oyo ba mama pasteur te tokotika nini nyonso to opesa bango na ba famille na bango parce que lelo so bango bakufi ekomi ya bana na bango bakufi ekomi ya bana na wana kuna bomoni yango pe epa ya baruti auti kokufa est-ce que batu nyonso basala na ye kaka mwana oyo ya yende fois remplacer ale mwana na ye pa kobota mwana na ye tanga ko remplacer bandeko wana nyonso baleki bakulutu bozo mona obi bozo mona te boye bisanga na Bible mutu nini atikaki double portion eba ya mwana na ye mutu nani banda na Moïse oya bimisa ba peuple est-ce atikaki double portion eba mwana na ye ba Eli batikaka pa bana na bango ba Samuel batika ngawe pa bana na bango mais tala bazozwa royaume makambo oyo eza ya mokili makambo oyo eza ya mabe makambo oyo to batukutu ba paye belé ba boya ba royaume ba longola yango ndi bazomema na kati église elongwe na moi na papa eke na mwana bozo njima yango pe
même conception wana tokei nango tina politique. Soki muta Kabila le père a koufi, Kabila le fils a zui. Soki ba kombata basala ki makasi te. Oyo bofinga ka nyonso. Mbelele msube élection le kana mboka wana te. Tellement Kabila le fils azaki trop jeune, azaki na mwana oya ko pistonner na tango wana te. Soki azaki na mwana alingaka cha mwana na na tête, mwana ne mutalingaka zwa. Bandeko eza pasi. Bolanda pasteur oyo, comme on a soki mukadisho, soki nani, bandeko botelaka ba pasteur Dieu surtout la rabamonte. Mais pasteur oyo mugadisho, soki mugadisho, bokomelanga kombo na ye. Bandeko azaka congolais te. Makambo lobi, makambo sambeli, aza congolais te bandeko nanga. Awuti kolongola video moko afinga ki batu batufia ba mama na bino. Un pasteur qui insulte comme ça, batufia ba mama na bino. Awuti kolongola ngo na nini na Facebook. Biloko wa bongo pasteur yeba mbala sima to ko enregistrer yango ekotikala to yo longoli mais ekotikala. Bandeko salinga somo komona un pasteur qui insulte parce que batu bake ko finga ye. Combien de gens bayaka ko finga biso même batu ba oleka même l'émission ba ofinga nga. Lemsu na finga na nga kutu bangote. Malgré na lobanga ngape na ofinga mais mona pe na fingite. Lemsu na longoli yango, emsu na bloqué na nga yo. Niti mwana mwasi moko yeso na salika ki émission azaka ka contre. Non non mona ta place moko pesinga félicitations te. Na eda ki na bi ah mais atala kaka na bi atena edeye. Tamsu na roya ko kwea na mabe. Na kamati na bloqué. Akokoma lisuna siti na ngate. Ozomona na edeye. Mais tela biso kutozana biso kaka batu oyo ya mame. Mais tela un pasteur comme azo ko figa. Tela un pasteur azo souhaiter malheur. Malheur na Congo. Aza congolais te. Mais tela bino ba congolais bozo mbongo na bino. Aza na ina droit ya kovanda na ina Congo. Mais boti ka bande ko na ba Uganda. Boti ka bande ko ne ba Rwanda ba ke kokote na église na bango. Mais bato azo finga. Bato azo souhaiter que mbule beta na mboka wana te, malheur ekota na mboka wana, baza ba congolais, botala kimotema ya mabe. Mais bino na le bozo pie ka respect, bozo zo bambongo na bino pasi na Congo bozo pesa e, bambongo na biso auto mona pasi to la mkala batongo tongo, ero pende lengi, olali kota papa ovani bino lali, mais to sana ngote. Faut telema oke na le mbongo wana ozo pesa batu oyo baza ko mema malédiction na Congo. Bande konangai, on donne que c'est qu'on a. Bando ki ba koche belé na kati église na corps du Christ. Et belé a belé. Tozo ye bate toko suka wapi tozo kende wapi. Bande kona biso na Gabon. Soki kuna zaki na ngona ngena chela bino. Ba boyi balobi ba lingi ata pasteur congolais moko te na Gabon. Soko kotika okeka pono fungo l'église ba refoulé yo. Bazo benga ba médecin. Bazo benga ba ingénieur, bazo benga ba infirmier, bazo benga ba historien, bazo benga ba domaine belé, ba toase ba IT, ba électronicien, ba bokende kuna ba électricien, bazo benga na Gabon, bande ko sokoza na Congo, osala ba métier wana, ozali ingénieur na Gabon efungoli ba porte, ezo luka bino bokende ko sala, mboka moko kitoko. Oko vivre bien, na salaire bien, net na poto. Bande konanga bo bima. Bo kende, bo kotisa ba demande na Gabon. Beta tour na Gabon. Ke olu comme sala na okuna. Mais ba boyi ba mono koza pasteur. Komeka ko chama ko na Gabon te. Ba bengani ba pasteur nyaso bazai na Gabon. Oya ba congolais. Ba lo bi bozo la lisamboka na bilo boya ko la lisabamboka batu te. Et puis ba pasteur na biso ba kamite mama be. Au salaire comme les gablons na ofu ke tchango na Angola. Il faut que nous coachions na Congo Brazzaville. Il faut que nous coachions au Boui. Pour capturer batu nyoso la li sabango. Telle l'Afrique n'enge baby. Ba pasteur nigérien ba baby si coachabo i Côte d'Ivoire, Nigeria, Congolais, na moi Cameroun, bo sala makito hotel. Bo sala ma be makasi. Pour ni bolingi peuple africain à développer ti. Bande kobo like mission tam sokoto
En attendant, nous autres, la binongo, boyo kango. Et ça n'a pas passé. Pasteur Moukadish, oh, les bandits, oh, ceux qui les bandits, ceux qui paient Kovo, ceux qui paient Ndengeni, bandeko. Bota mon écoute bien, t'es bota Ndengachi. Na les bandits, en gros, na batachi, ceux qui n'a pas nié. Boyoka, isuko, boyoka. Nazareth, yoka kolera na biso papa. Boyoka prière. Passe l'équipe. Si y'a pas Congolais et l'équipe, passe y'a pas Quinois et l'équipe papa. Tout ça là-bas, tu vas mi pesa musala. Y'a konyoko la bana na yo papa. Y'a koloka bana na yo papa. Y'a koboto la biloko ya bana na yo papa. Papa nga pona pétage na juri boma. Na limina tika la ta mutakala papa. Pendant na monaka ya koma ganguma. Azomela ba étoile ya ba journaliste. Azomela ba étoile. Ya bana ba sinyo sabi magana bango. Azomela ba étoile. Ya bana bine ya ba mine papa. Azola kisamboka nenge bazomela masanga. Azotinda ba tebele na lufelo. Les populations vont continuer à battre les maboko. Bazolo mola bango ba stress. Papa na komi na suka. Na kwa ili bosona yo. Na sengi mawana yo papa. Voilà, ça la Denis Lessi. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Okoki kolboto la biso mutu lokola baruti te. Otiki la biso pétage. Nkolo non. Oh, baba. Alors bibati ke la baruti pona bango na bango. Bato angambo. Oh baya kosala désordre na mboka na biso. Même baruti aza congolais te. Baruti kasongo. Baruti kasongo baya kaka bazoka bakombo mobo ya baluba so bauti kote kuna bazoka bakombo batabandundu baya ka ko infiltrer na kati ya mboka na biso mais soko landi bango baza ya biso te baruti batika ye ba boma Denis Lessi de père et de mère ba osala les prières à Koufa Denis Lessi de père et de mère Denis Lessi to boité ataza na libanda nzambe mais azolia ni mbongo bandimité aolia bambongo na YouTube azosala Denis Lessi abeta libanga akei ba journaliste azobeta libanga bafuti ye mais yo ozosala eloko malunga te biblio totanga ngo ba Matthieu ba Jean ba Luc ba psaume totanga ba siècle na ba siècle nani yango ayebo sambela te nani yango ayebo sambela te ko sambela pe senga nango ebele te 3 minutes, 5 minutes, 1 minute, nzamba yokio. Nyonso bayaka na ba 1 heure dita ba 6 heures, et ça m'a lokuta. Yoke ressemble pendant 6 heures dita, on m'a dit qu'on répétait la même chose. Est-ce que moi na mais yo moko moi na kaka ko seka ka la même chose au baete bolanda. Bolanda. Oh, kiko so masia maselote. Otika misima mutuloko la pétage. Non. Nini yango to sala papa. To sala nini papa. Na liboso le mkolo. Na yeko sala comédie. Na yeko la liboso. Na yeko la liboso mokili. Na senga mawana yo. Na yeko se repente. Na kwa liboso na yo. Menguba oyo akobela basi na biso te. Nguba oyo azoya kosakola liwa ya batu. Akomela bana na biso te. Nguba oyo ayeko sakola ba église kufa. Akomela biso te. Tala biloko azosala. Pétage wana azali kopete. Ba église bele fu ekangami. Ba pasteur bele ba koti komela masanga. Akoti si ba pasteur bele na ba longe ya kisi. Amema bango asomema bango de pa edingwe. Apesa bango ba kisi ya kosala ba église. Tala ba église ya lelo na RDC ndenge koma papa. Oh, chapatara ba koko buriza tara baba. Oh, ruba zagaga. Tala ba église ya RDC ndenge koma papa. Papa, na sengi eloko moko soki naza prophète na yo. Papa pétage yo. Soki alongwe na RDCT mbula ekoya likolo ya RDCT kangalola
bandeko babolingo bomonaka makambo boye masekite likambo ya pétage etali nani bandeko na ngai etali nani etali biso na nini vraiment akende koloba ke soki pétage akufi te soki pétage abebi te bakanga mbula bandeko bakanga mbula yaya bamama ndunda bamama ya ndunda bandeko na olamba kwaker bamama ya ndunda bamama pondu bamama ngai bamama bato baliaka na vegetable bakosuka wapi po botala soki Kongo ezaki mboka na ye yokende kokangisa mboka kweya na mbule kweya na mboka Kongo te pona mutu moko eske yoza na muka mboka wana yaya tango boyoka boyebi nzambe na ete boyebi ba effet oyo koya na prière oyo te me nzambe bolingo kokokisa ngo te papa mbula oyo yozoloba ekanga na mboka na Uganda ekanga na mboka na village na yo mboka Uganda batukute village oyo uta oyo mama na tata na oba uta nde place mbule okene kokangama yo kene kokanga mboka na mbula ya Congo pona ya pétage tela motema mabe mwana aza de père et de mère de Nilesi mwana Congo lo sambo bandoki bo mwana lo sambo bandoki basalaka bomo bozomona ba pasteur obokena kopesa mbongo batu boni bazaki na église na yete ayiba bambongo ba bato ba mama batu tina Congo Brazzaville pasteur soki ti lelo azaka pasteur bozolanda en tout cas bandeko nanga bobima malédiction azo sambela ezaka pona Denis Leste sombule kangami na Congo kasi mbo eloko ni ele isaka Congo eloko ni bandeko nanga so bilanga te ba or na ba diamant to mona yango te to Holanda kanga mbule kwa ya lisusu te pete bayeba ozanzambe ya solo po bayeba ozanzambe ozalaka pena ba prophète na mboka wana kangambula na kangimbula enoka lisusu te ekoya lisusu te tipetaja kobima na kacha RDC makasha puri katara bagazika mawamu zika maruga tara bakatara mambo zika papa na latiri boba papa tala a escrokanga 14,000 pasteur mususa wana a escrokanga $20,000 atiango na ba business na ye akomi kosomba ba Range Rover akomi kotonga bandako azoreni na mbongo na ga papa na bimi kosinga mbongo na ga papa akangisa akiko bozomona ba prière ba melaye 14,000 emsu yo nanga to simba wode to konta 14,000 te ti to komi boye ba fioka 20,000 na ba business na bango ba pasteur bazozo ba mbongo na biso bose lango ba business bazoko kangama bazoko lia na bango bandiko nanga eza somo makambo boye eza makambo kitoko te yaya partager mission laïque fungola baninga misu yaya mbongo na yo so okene église chat o chaba benga offrande OK offrande ko chat parce que olongo ke pena ndako bato ko utiliser pe ou essayer église lem so minda boye na boye à part wana ya copier le côté kocha enveloppe te opesa pasteur ponani il faut que mkoluka musala so ya monya kolia pona mabonza atuka na ebite bino bato bopesaka bozo tout et puis bozo sou bana na bino bo nyo mema bango ba même église wana siko bo mukole ko bonga ndene bolanda to kende na to yoka nini susu na justice kenga na BBC réputation na papa omboka modèle nini basala nzambe basali ko bomana ozele mboka ndenge nini basala nzambe basali ko bela na bambongo soko bimi koloba eloko kaka ba kosala otoko kangisa yo papa toko mana divo wana tibu kolonini papa oh shika baba bango susi na bango bamonanga na zokwela susi na bango bamonanga na solela papa na ndimina lela lelo na lina lela lelo na ndimina lela daleli oh shaka baba shaka baba rika baba kitisa
moto, kitisa moto na yo, kitisa moto na katia RDC, kitisa moto, kangalola mule koyate, so ki ba pasteri ya boye, bazana boka wana, kangalola mule koyate, mule koyate, mule koyate, mule koyate. Oh, shikapatara oh, papa, so qui tobi mikoloba, bakomi kokotela ba age na biso. Papa, age kosala nini? Papa, tozela ba pasta bazo melisa basanga ba pasta baninga na bango. No, no, eko simbate. Papa zwa milimu na bango bakende. Zwa milimu na bango bakende. So ki ngata na zana erreur, zwa milimu na ngapena kende. Na zana posa lisusu ya ko vivre te. Na sina zuli bomba pona papa pétage. Atienga liboma, asalika mutu liboma. Oh, shakabate lebe kubroza tarababa. Use Remitly para mag-send ng pera sa Pilipinas. With a special offer sa Oh. Ako mo senga liwa po na zasu na mbongo te. Oh, kolo Yesu yaka. Nakatia RDC to kole na timu korodidi. Pona nini basepelaka pona soki mutana pasi. Pona nini ezalage sengo na bango. Pona nini bazolinga batu oyo bazali ko nyoko na bango. Me bato bazo me makinye na esengo na RDC balinga bango te. Na Kinshasa balinga bango te. Me ngana za profete. Na kolela tioko kita. Nzambe yo muto kokota likaboyo. Mutu mususa kokoko te. Ya kokota likaboyo. Tolembi kokunda basi na biso. Denile sazwa mwasi na ngai. Amtie na kiti. Apesi ba polisi mbongo. Bapatia kura. Baba niko bete na kura na kiti. Apesa ki mbongo. Mwasi aligaka kufa na kura. Aligaka liaye. Abadiko luka bisuni ya kolia. Me arata ye. Allez, bazubasi ya Marcelo, papa. Bazubaruti papa. Tokokunda lisusu te. Kanga bandoki, bakabagate, bazabitema babe. Omona mutu lokola pétage. Akenda ko kamera journaliste, mutuka ya kopola. Eza na modernité. Oh kolo. Oh batu ya modernité. Bilamba nyosa zole kenda kolakisa papa. Nyoso bilamba wanda alataka. Eza bilamba kendaka kosenga batu. Bazoka ele bilamba wanda. Azokanga bashansi na bango. Azokanga betwari na bango. Nkolo. Toko continue boye. Timu kolo nini papa. Okosi. Denis les aza na chance na yaza na bandikoli na poto. Aza na bana na ye na poto. Yoka disi. Roger Lesi azaka na poto alati saka ndeko na e yaya okosa prière ezani les sans effet po yo moko za mutamba sumu bino mo boyoka prière motema mabebo un pasteur azosala prière ya mabebo na moninga na e pasteur. Est-ce que c'est normal? Et likolo nango azokanga ba chance ya Congo mobimba mbule betate bino boyebi mbula na mboka mona Bible salaka 3 ans pasteur moko asambela mbule betate bandi kome batu bakufaka makasi korone kokota mayanzi bino na été bomona hiver et na elanga bomona nde mayanzi bima na Congo siko mbule betate mayanzi ndenge kokota na Congo ba insecte modèle na modèle ko bota ma ebele bandi konanga mbule bomaka biloko ebele ndenge bomona ka mwana tango ebo ebetaka alesko yo azosenga mbule betate pona Congo mombe kufa ale ba Rwandais na bandeko ne ba Burundi na bandeko ne ba Uganda ba ya kozwa Congo pasteur aboye bo betaye bozo tike pe na Congo wana Congolais bo telema bo kange bo betse bo tie pine bo tumbiye oui alingi Congo te alingi bisote. Papa, kita na moto na kati ya RDC na sengi yoke bato bazola na binito bako comprendre bakabu nazo sala na binito te mais un jour bakoye banza batinde na bango prophète oya bandaki ko lika bango oya bandaki ko kamela bango oya bandaki ko sambela pona bango oya zalaki na mutema balamu oya kababa range oya kababa emer oya kabela bango ba hamer oya kabela
Pena bango babongo. Abandaki kolika bango papa. Mais papa basukisinga motema. Bazana posa mwana nanga bazanga eloko akolia. Bazana posa bana nanga basanga bonga classe. Ba escroquer nyoso. Ba escroquer nyoso. Ba escroquer tout. Ba escroquer nyoso. Oh, chapari katalaba. Nzambe, pambola ngai. Pambola bana na nyoso na RDC balingi. Boyoki prière, chabali kata. Azotia ba sexe na kati ya prière. Moko kutu ezali bali bo bali nini azoloba. Bozomona ba azoba na ba bêtise na Swahili. Bozomona ba pasteur. Telebisa ba intercesseur na kati ya RDC. Oba kosambela, oba kotsutenir nga na prière. Pambola bango, mebutu nyoso, journaliste nyoso. Azo continue kosala émission na papa pétage. Nkolo libisa papa bakufate. Pona zomona mabeza liboso ezokomela bango. Bazoya magana ba émission na ye bazoya bamutuana na ba émission. Papa nazomona babebo kezo ye na bango. Nkolo lokola musakoli na yo. Nasengi mawa na yo. Nasengi makila ya Yesu. Makila ya Yesu. Ya beto nanga papa. Ya sokola munoko nanga papa. Soki na sali mabeli bisa. Ngolo Yesu. Soki na komi boye. Na komi na suka. Voilà, bandeko na komi na suka parce que musala talaka kasoto landiye. Musala eza musala. Boti kala malamu, j'espère que vous comprendre, j'espère que les commentaires sont bienvenus, j'espère que vous comprendre qu'il y a des pasteurs qui prient pour le malheur des autres. Il y a des pasteurs qui prient pour le malheur de notre pays. Ndeni Congo Kobunga. Parce que quand les pasteurs baso kangape batu bandoki, ba kangabana bandoki, ba parents baso boa kabana, alors que tout ça na social malamu te bala ba koti na balabala, ba prière ka boebimisa ba kuluna. Nyonso wana ba source ba kuluna, ba source ya ba phaseur, eza ba église. Parce que on a poto to mon église mon côté et kangi batu bandoki, ba bengani batu libanda, ba famille e kabwani to monate, botra bamboka la ba ndenge eza bien. Tozo envier yango bomoni to vandi a. Normalement to neto zala wate, tozo na bamboka na biso. Voilà bandeko nanga. En tout cas bo like bo partager ceux qui au CPLI. En tout cas, au petit commentaire, ce qui peut et sur Kanda, Yokaka. Bonne journée et puis bon service. Pourquoi pas bonne chance au bazo pour Moussala, Moussala papa, Moussala maman. So na Moussala nao, au sala ba prière ya buzo ba boité. Bye bye.